soba réflexion na soba oza vraiment soba bato nyonso bobenga bokotela Karine boyebi Karine te soki biso toza contre Karine parce que tomona mabe na ye oyo alakisa biso na internet mais bolamu na ye tomona ngo te biso tomona kaka mabe bolamu asala biso. Mais non, arrêtez, au bout de moi, il faut arrêter. Mon enfant, il est à la ligne, puis ma peine, ma lame, c'est elle, ya Myriam. À l'obé, il faut le prendre en considération. Mais comme il y a, quand on a ça, la lame, on a ça, la coque, on a eu. Elle est en train de dire que si ma Myriam, on a répondu de voix qui fait bien. Et quand ta classe, quoi, en plus, ya Myriam, franchement, bravo, elle a dit, quand tu as le reste que moi, c'est le banabie, ça, on ne doit pas dire comme au stand de la femme qui va avoir un million. Arsène Botango. Président Robert Madia. Chantal Newman. Voilà Bandeko Bolandi Binomoko live. Franchement, Karine Mokonzi vraiment nzambe na bomo ibotike tranquille comme on a bato liso kwa munene ndengwana vraiment akozwaka mobali. Donc tout solliciter et ça les passe. S'abonnez-vous massivement à congokimia.tv.com. Nyoso bozo lukapo na Karine ego simbati aza mwana ya edingwe mwana nzambe. Karine la baronne dokisa bango mtu ba chinois bokota partout botia ba commentaire bo lobela bango Karine aza nzambe na bango tala ndenge bavandeli na internet boko yanga noa mosa mulai ndenge wana makolo kitoko elongilo wala bombo lisoko kitoko obibali nyonso ba okuya mbalo akobimisa nani Karine étranger ya bien kokende so ba congolais te ba mitema mabe tande ba vandi lo live ya 6 jours bandoki oyo les news star boko za mitema mabe boete Karine asala bino nini abotola yo Marie Laure mobali yo benini obi azwa yo ve zoro mabiala olukake likango esimba te mawatro boko yanga noa to continuer na live bino moko boyoka vraiment motema mababa congolais Karine vraiment te umela mobali ya kobala ye en tout cas akozwa vraiment si alambaka kitoko Karine putain de merde umela to landa zone na mwa mwiki Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va très bien. Bino pe boza bien? Oui, ça fait boza bien. Ça n'avait ni pas comme Karine. Tolindi makambo wana. Oui, ça doit être chez moi baika makambo sila. Ilonye sila te. Ilonye sila te. Ma belle Karine na zamona ngote. Merci beaucoup. Dès qu'on a biso bezo bengana appel inconnu. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonne yo maman. Ça va très bien. Bande ko bazolanda. Myriam zama pambolo konsoka na nzela no ya nzambe zamba sunga yo ne bande ko na biso pe to continue ko finga eza na ma PPP mais Marie Laure oili pe Karine ko ida ka ete mafo ni bana te pe ba to pe
okanga bambanga na bino mitema mabe yo mama mukolo bebenga na mobali na bocho 5 bana tika Karine tranquille. Donc bye tozotala. Merci beaucoup. Tumezana na mafi akotambo. OK. Ndeko na biso ozobenga na France zela muke mutu muso aza liboso na yo. Lali Ndombe, bonsoir. Alors, ça va? Ça va très bien. Yo posa bien. Très bien, grâce à Dieu. Et là, on a le bakaka, c'est. Côté la Karine, non, botika Karine et tout. Je peux comprendre toi, mon tour après, c'est à Star, la Bino par starté, vous êtes sa communauté, parce que Karine a starté. C'est un personnage public, elle a chroniqueuse, elle a influenceuse, elle a starté. Mais pour vous dire que Karine a montré un amabe et belé collé kabolam. Yo toloba grâce à Dieu. Maman sert en Christ. Solo bien. Internet na esprit à rancune. Na la bossa émission à liboso Karine na sala na matika songo. Jusqu'aujourd'hui dans internet. Émission na liboso à kota en internet. Bino bobosa ni. Afinga na Sarah Fiona. Asinga Sarah Fiona finga na Mbale Prado. Alobara Prado tata 60 ans, moi na 30 ans bali tata 60 ans. Viens Didier Masuka qui n'a pas na reine qui n'a rien qu'on a place Sarah Bandara qui n'a tourné que soyez des Karine mon côté habité na évité na bando mon aka film boye ba dimanche après l'émission asi de la babarie kaji ngana banoela batinga sa mais na yebité na monde na miso yake totika la kobanda te kosola bi aza mutu moko déjà à côté internet mais esprit